Voilà, salut, 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 bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir, la grande famille, j'espère que nous vous allez bien. Bissopé par la grâce de Dieu, nous allons aussi bien, la grande famille, beaucoup tabo aimé. Beaucoup tabo aimé parce que ma camo ezali. Famille Libota, bah shalom Nabino, la Chine, bonjour, le Péchalov, je vous aime. Voilà, beaucoup tabo aimé Bandeko, on est ensemble avec vous. Bon, mon titre, bon, mon IP photo et miniature, c'est-à-dire que non boutou boutou eza. Bandeko, vous savez, na réseaux sociaux, tous à la R moko, batou. R moko, s'il s'agit peut-être ya likamounet, ya libala, ya batou, libala, peut-être ya ba chroniqueur, libala, ya ba chroniqueuse, libala, ya ba artiste, comédien, comédienne et tout. Bandeko, tous à la canane, R moko na réflexion ou encore si la makapé to si la maka parce que bit ya mutunyon sur ezalaka keno un jour à bala. Alors lorsque naye ko ça la analyse oyo naye ko ça la analyse oyo parce que hier na monaki ba vandeli siana une petite mwana muke naye bi atatina oyo boke kolukila mwana na matière pour na libala naye. Vous avez voulu ya kokunda na siara na ya domaze ya wapi eza penza matière parce que ya siara eza juste jalousie ya koloba ke non aza mwana oyo belle vie abalisi. Ah oui toke nango bongo na pire esprit kaka to solola parce que ngana yaka kaka kosa nini kozongisa batu na nzela. Siana soki lelo akomata miniature batu akofinga siana batu bakokende koluka matière ya mobali ya siana e mataki kitaki, c'est parce que siana aza mwana oyo belle vie abimisi. Et ce qui tolobi to kende na mozindo, Belvi abomela bino nani, Belvi asala bino nini, po ba tu nyonso o ba oza peut-être ba sentir na ye, ba to nyonso bazana bazana ye, bo memela ka bango ba problème jusqu'à tel point ya koloba ke non libala siana eza ya kisi. Bandeko to solo la. Sikoyo wana matière kutu ya siana eza matière te. Balingi nde ba ambriye biso na likambo ya nani ya domaze. Matière à domaze eza awa iya à boire et à manger. Matière ya domaze iya à boire et à manger parce que belvi nenga za wana abalisa ki ne mwana. Mais bon meme die ba problème et absence na ye aya kite matake kitaki bo memi donc ba makambo ebele bo bimisi na munoko bo lobi lobi. Oh, ils n'ont même pas digne. Ils ont reflété même pas raisonnement. Ils ont reflété même pas que non, sans ça qui vous montre ça, pardon. Si quoi dommage à bala. Parce que si y en a tout le monde qui libala nae, il y a coutumier. Après coutumier, tout le monde qui soirée à coutumier. Après tout le monde samedi, tout le monde mariage civil. Il y a dommage tout le monde qui a ba photo. Ba photo kaka ya soit disant ya d'autres ba remettre biloko. Mais tout le monde a mobilité. Tout le monde a mobilité. Photo e bima kaka oyo domaze azo solana mobile so ya ba PC busy to e bate abombi elongi ya mobile. Pourquoi bomba ki elongi ya mobile? Ngana bino to tunana. Normalement il fallait to yeba mobile pe kaka jour yango oyo ba pesa ka dot to ngai to yeba mobile mais to yeba été to réfléchir bateko. To réfléchir. Bomoni matière ya domaze to ekola la bongo te to kenango biso nyonso. Matière à domaze ekola la te parce que matière eza iya à boire et à manger ba preuve tangible pe eza. Je crois bomoni titre bomoni pe photo ya miniature. Ndeko moi si o azawana na katikati. O bozo yo kakeno chroniqueuse, o journaliste, o soki ama kenaki ko fiancé ye wana. Na kombo ya nani ya Cynthia la cadette. Nde mwasi oyo mobali ya nani ya domaze akeneki ko fiancé ye wana. Ba preveza. Et souki pe wana te na kati kaka ya SB pour votre information. Ezana batu oyo. Ye ezana basi oyo ye ama alinga abima pe na bango. Na ba chroniqueur na ba chroniqueuse kaka o Cynthia cadette la cadette ité eza na ba chroniqueuse mususu na ba journaliste pe mususu pe misusu pe na monaki bango bazaki pe na mariage yango ya domaze.
Vous savez pourquoi naye ko sala analyse oyo? Personnellement, na kokaka babilo kwa boyete. Mais lorsque nazoa ko sala, nazo ngane na pesa batu réflexion moko boya batu bo réfléchisaka. Bo réfléchisaka. Tozalaka batu moko ya ceux qui ezali kambo ya libala, toza peut-être au milieu du village. Et non pas koya oboma, boboma moko boboma, non. Botombola côté moko, non. Et kendaka bongo te. Ceux qui ezali kambo ya libala, ezelo komoko eza trop fragile. Alors ceux qui biso toza na besoin ba matière, s'il s'agit peut-être ya question likambo ya libala, to linga toza la au milieu du village. Mais tout le monde qui est côté moko bazolinga kozala au milieu du village té. Maintenant il faut siko to sa nini, to ya ko réfléchir, to ya ko sala nini, to ya ko sunga batu mususu ba réfléchir. Parce que ceux qui batu mususu ba vanda kimia bokanisa te ke no batona baza ba yuma, batona ba yibi makambu te. Boyebi likambu ya recherche ke no boyo de recherche ya matière. Mutu nyonso azalaka na capacité wana. Mutu nyonso soki alobi ke no na sala boyena luka matière a osalango. Mais eza ba biloko moko ya koloba ke no lorsque yo moko ozui ame na yo ozui esprit na yo do oluka kaka matière a mutu onjo lingo boma mutu ekomi lisumu. Ekomi lisumu e pa nzambe. Matière ya domaze eza matière moko ya salité. Mais bolingi bosa nini? Bolingi bo kajolango, bo kundango jaje kolekate. Boke bo sauter na mwana. Il fallait peut-être bo silabi pena ya mwana pe ya siana bo lobeloko moko te. Parce que ya siana ezo mona na ale ni ke no eza juste jalousie. Bota la âge ya mwana. Bota la âge ya siana. Bota la âge ya domaze. Est-ce qu'il y a match? Pour bo lukela ngo ba problème, bo lukela ngo bo vandela mwana pendant 45 1 heure du temps. Ba mama mikolo bo benga pona mwana. Ah. Nyonso na nini? Motema mabe ya keno bolingaka belle vite. La grande famille libota bo aimer bo partager. Merci na ba de nyonso bazo continuer toujours na kopesa na ko souhaiter nga ba joyeux anniversaire. Merci kané na lobaki keno mieux vaut tard que jamais. Voilà bandeko, merci na bino nyonso ba bazo komelanga ba ba benga vraiment tikete nzambe na pambola bino. Famille libota biso nyonso toyebi ke no toza na film na biso to bandaki yango déjà premier épisode to bandaki yango lobiza mariage truqué. Mariage truqué, nani yango ba ko truqué parce que lobi déjà to monaki papa Alain azana moi cité âge eza avancé azana moi cité ye kaka maman nda salela ke makamunyo c'est tout et tout. C'est quoi les problèmes? C'est quoi les problèmes? Parce que biso to le cas na ba ministère mususu otala boye ba délivrance o mona mobali boazo boya ko bala nzoka mama na ende mobali na butu et moi si na butu et ça que moi mobali ya mona basi libanda te. Bon comprendre, mais a eza mariage triqué, o eza toke na ngona spiritualité te. O eza mariage triqué, c'est-à-dire que non ba ko triqué papa Serge lokola ya lingine ko bala te. Yé makamno so saka mama na ye ngana bino to yebite biso nso to yebika ke no belvia sala nini amemaka biso likolo makasi siko to sala nini biso nso to kimela to ke koyeba mariage triqué na ba ko triqué nani parce que c'est pas normal. Ah ja papa ale wana o mona basité o linga ko bala te parce que mama sokoelaka o bilamba mama salelaka yo boye mama salelaka yo boye. Et tu es fier aussi à liboso ba ninga na yo mibali liboso ya basi ya ba ninga na olo ba keno mama sa elanga nyonso. C'est pas normal. Nini ezozanga, nini ezali. Bandeko c'est grave. Botala ka film auto uti kotala ya arme de guerre. Arme de guerre nani azaki, nani c'est qui? Vini ayebaki situation na ye. Azaka ka mobali ya nzoto boye, mobali kaka ya keno ya devi omoni keno aza mobali mais nzoto ya mibali ezalaki te. Mais eloko wano ezalaka naturel ake ko draguer mwasi. Mwasi amona ni Naomi. Bomoni keno tango eko koma keno vérité eko bima. Ezaki eloko moko ya propreté. Kolinga kosimba mwasi alingi te, kolinga boy alingi te nzoka makambo ezaki na nzoto. Toyebi te siko na minicho papa Alain pe. Azana nini na nzoto ngana bino to kimela to ke kota la deuxième épisode to éviter ce que ozala nini ezo sala keno abala te na âge ne wana. Alors c'est-à-dire que non makabweze belé na katia film wana mariage triqué to kimela.
Les autres, deuxième épisode, bandeko, tous à libérer. Et ça bien. Voilà. Tous on a na analyse na biso. Je crois depuis jour Oyo, c'était le samedi mariage à Domazé. Nga zo matière nyonso ya Domazé awa na maboko ya mobali ya Domazé. Tout nazala ngo na maboko. Siko ngai personnellement so ibotali nga na yaka ko détruire batute na ndenge moko non. Nga na yaka ka ko recadrer. Soki batu bazo réfléchir te au moins na pena yipsi. Bon moni nde bino bokendaki boy. C'est pourquoi nga na sali boy. Siko ndenge nga na sali boy et pesa bino mayele prochainement bo sala rabongo te po bo bimisa makamusu te. C'est comme ça moi je fonctionne. Mais à kolala ko benga ka batu bo lukela nga matière wana ekomi kindoki. Okende ozolala to ozotinda ka batu po ba peso matière bandeko eza bien te. Loba peut-être o mi vandelika nenga mona mi vandela ka bo moni pe mutu abenge ma BBC na matière moko boyebu. Mais il y a beaucoup de matières ba benga ba pesa nga menga mona na loba ngo te na tala na bi ça c'est détruire ou comment. Mais tout le monde sur les réseaux sociaux, yo peut-être aux années là qu'on a colbaké non. Matière matière mort boito au milieu du village. Mon zomo na batumsu bazo au milieu du village te ba olingande ko détruire batumsu bango bazwa place à liboso. Non. Et qui n'a bon côté, to réfléchir. Si ana mwana na muki asali binoni, netinga na okyo vandela. Ata soki nazaki ke non naza mutu mama loketo. Na okyo vandela dossier ya siana te. Vu que non un siana za mwana muki peut-être na okyo ta obota siana ngo. Oh bande kwa siana bazaki te mais siana lorsque zo sala v aola tsa mobali na e bagalo bakini merci na bande kone ba uti est ba ye pour na libala na ye boyoka ki yango te bozo fondé ba makambo ebele nyonso na pona nini vous êtes comment ezalaka nini nanu ezalaka nini pourquoi vous êtes là kaka pona ko yako détruire babitumba pe tozala babitumba nanu personnel mais to keneka ko lukaka babitumba mususu moko musala to sala bandeko to ebake non nyonso ekoleka o ekoleka te c'est juste la parole de Dieu de oleka te o nyonso to sala yo leka mais ça fait mal lobi Nathalie bona ki cher de pour nobi siana akweli ngambo pona nini parce que za mwana ya Belleville abomena bino nani na réseaux sociaux to ebite ceux qui peut Belleville aboma mutu ceux qui Belleville azana nyongwa mutu moko boye eza pe bien koloba peut-être na nyongwa go batu ba futa batu ba vanda kimia parce que ça devient de trop façon bozo ke na makap siana bima wapi afinga mutu mwana wana siana afinga mutu te siana sa l'émission wapi alobi ke non donc azo loba mabe pona batu mususu na mona te. Est-ce que la petite azo mérité peut-être que non batu ba vendre la vraiment life na kombo na ye na libala na ye bon banda ko lakela e mabe tout ça pour la belle vie. Hey, c'est grave. Ya on a baki bolingi bonen ti bosa ne ti bokunda libala ya di bokunda matière ya Domazé eza je crois bozo ka ndenge zo bimaka kuna makamba ba concombre ce qui est trop sale. Na moko matière ndeko mobali yango o soki arma na otala na lobi ke no nde monde na ye wana zaki nango nde monde na nde vie na ye ya kindumba mais pourquoi kasi na kindumba na ozo linga te ke no osala kindumba na peut-être na basi o bayeba nité ozo ke ne ko se plonger na ba chroniqueuse bato baza ba personne publique ozo ke ne ko koya na ba artiste comédienne ba o baza ba personne publique siko nengo tandami bandeko vidéo bandeko un moins sérieux pas comme possible au mobile ya Domazé un moins sérieux bandeko parce que je naza mutu moko na loba nyonso tuté pour na respect ya bato batalanga pour na respect ya peut-être ya otali ba mama mikolo ba papa mikolo batala ka mama BBC na okiko ya ko loba biloko moko boya ba bêtise awate. Mais pour votre information, laissez-moi vous dire, matière à Domazé, les messieurs soi-disant, parce que bino bozo linga ko boma, kuna bolo ba ko siana, wana nyonso bo linga ko ambrier batu bola lisasina ni matière à Domazé. Tozana bino a na likamba ya mobali ya Domazé. Domazé abali nani. Na ba commentaire, je crois na ochango awawa. Ndeko moko komi, na ba life alobi na monaki. Domazé za mwasi ba kisi.
bino bolobi koto ke non Belvi bakisi abalisi mwana bazwi mobali na kisi et mataki kitaki. Moi je trouve que non et ça ba biloko moko eza no sense. Donc tout eza kaka kisi. Tout eza kaka kisi. Siko na minute oyo bino ka bolobi ke non Belvi abalisi mwana kisi et mataki kitaki. Je ne pense pas que ce soit bon mona qui place ke na ko sala kisi. Est-ce que ezo make sense ya Belvi asala kisi po si anazo mobali? Toyo kanana to solo la loko abatu. Ezo make sense. Bande. Ezo make sense. Bon aimer dans la grande famille. Bon aimer, bon partager. S'il vous plaît, aimez la vidéo, partagez. Bon aimer. Bon aimer la grande famille, bon partager. Donc maza eko sala mariage na bakini kuna mariage moko ya matalana. Wana ezaki mariage, eza mariage moko ya matalana. À part nanu, ndeko na biso chroniqueuse o soit disant ba fiança qui est pas mobile ya domaze. Ye oyo, ndeko mwasi na kombo ya nani ya Cynthia la cadette. Ba chroniqueuse mususu baza. Poto pesa ba précision nyonso touté. Ngana oyo kasoni. Non oyo kasoni franchement. Non yoka soni. Parce que matière eza na maboko. Non yoka penza soni ya babiloko mususu koloba. Pour na respect ya ba maman ya ba yaya ba papa balandanga. Yango moni au début na lobaki nini? Bandeko. Matière to boité matière. Mais ce que ça likamou peut-être ya libala, to zalaka peut-être au milieu du village encore to yebaka ndenge ya kolobe la yango. Je crois tango siana balaki na sala ki analyse nanga normal. Domaze lorsque kaka libala ngo ezaki minuit. Kaka na minute na batu nyonso babane kolinga batala nani yango abali domaze. Nani abali domaze kaka wana matière ebimi. Je crois na yebisa ki bino na émission na sala ki moko. Ndeko moko abengi nga asimbi mutu abibe besenga na ninga na simba mutu na mwa mobali oyo. Asala kana Suisse so place basala ka basoki banani ba montre. Na ebité so za place à Rolex, na ebité même o ba yebsinga kino asala place moko o basala ka ba montre na Suisse. Bino soki boko ya peut-être bo salir batu mususu. Mais ngai na oyaka na yebisa bino botika ba biloko bozo sala, c'est pas bien. Parce que ça na batu mususu pe ba osala ba recherche pe nyonso ba pesi to pesi mais eza propreté. Eza propreté bandeko to ba ninga osala ba analyse awa. Donc maza abali mobali moko te ke no ya koloba ke no mobali moko ya bien non, abali ndumba. Au vrai sens du mot. Un moins sérieux tout fait. Un moins sérieux tout fait bandeko. Ba vidéo eza ya salité. Ba vidéo eza ya salité penza ya salité ndenge bomoni mwa mobali oyo. Domaze asila manae parce que ndenge aza na simbi na touche. Aza mobali ya koloba ke non, aza mobali ya ndeni. Soki aza na azo draguer mwasi, azo bimisa secret donc ya ex. Likona ngo azo finga pe ba ex. Pour votre information. Ndeko mwasi alobi BBC elekela nga makambo na omona. Domaze abalaki na soki na mars so na avril. Mais nga banda ko draguer nga avant. Alobi juste tango donc il a calculé moment oyo libala ya domaze to monaki ya coutumier déjà wana banaki déjà ko draguer mwasi. Mususu la cadette ote. Loba peut-être ndenga bimi boy na réseaux sociaux ba secret ne banjo bima peut-être ndako silama a ovanda kimia. Mais ce qui est dans la carte ya makila domaze mama luka elongi ya nzambe pona mo soi-disant mobali yango oyo kitelaki na kini mariage ya matalana. Iba mariage yango bobana oza linga peut-être Poutine ya ou bien Ursine Pechanga ya. Mariage ya ba matalana wana.
Hey. Bandeko bo aimer bo partager. Bolinga bo kunda matière auto kundango esute parce que nga zaki na china seli nanga 2-3 fois na sali nanga 2 émissions sur ça na vanda ki nanga mais lobi na tali na bino pona nini injustice ya bongo pona nini injustice ya bongo mariage ya domaze irsi pechanga fingami mariage ya domaze belle vie a fingami absence na bango e fing e ba fingi bango pona nini basali nini mariage ya siana bolingi bozwango bokomisango botandango siko bobanda koto bobanda koloba soit disant matière eza soki bomeki na koya soki bomeki bokoya biso pe toza na matière toke nango bongo comme ça boko silama question que non, il y a besoin de privilège, soit disant non, qu'on réfléchisse ensemble. Et ça, bien sûr, abali, malgré qu'il nous m'a dit abali domazé, oui, abali domazé, mais matière est bon, à ça abali na to sa ndeni, to si la matière baka ko la matière, to baka ko l'émission, na ndenge moko boye, et ça matière est koti, mais respect ça. Mais tout le monde a que non, respect zate. Il y a batu mususu bozoli ngabo tanda bango. Moi na na siana salibinoni. Siana salibinoni po na ngakutu na oyoka soni. Doma ze kutu azaka fimo kwa rando. Na ba collègue na to ke pa ito zonga. Siana sala rando nanan. Lelo bo vandeli siana po na nini. Poza mwana obervi abimisit. Mais boyo kapé quand même soni. Siana sala rando te. Domaza sala rando. Domaza sala rando. C'est-à-dire que non, domaza sa fille à rando. Na ba commentaire kuna. Na oche la bino awa. Domaza za akangaka bas mibali abatu na bakisi. Siko tangu batu balobi bongo. Oya lobi bongo. Bakendaki na domaza tangu bakendaki kozwa kisi. Ngana bino toyebite. C'est-à-dire que non, on a un tango c'était à que non. Eh, domazé, azafi à la kisi, à kangamibali na kisi. On est ça comme un lobby. Prévezate. Mais non, qui a jamais qu'on vende la kakawa. Aza moi c'est à la kisi. Tokene ki na non. Lorsque ça kaka belle vie kisi, azali c'est na moi c'est à sali kisi. Ça des sens. Siko ah ya mwana pe ba lobi que non domazé ça moi c'est à kangamibali abatuka na bakisi. Toke pa tokene pa itozonga. Est-ce que ngai penza mama bébé c'est na ko ya ko vanda na eh domazaza mo se bakisi non mo na ko waste time na ko perdre temps na ngai ko banaka ko loba ke no mo se bakisi na keneki na mona ki pasa kota ki ko ke udo bakisi pour ceux qui pensent que moi si penza bakisi penza ya ko bakeno kanga mibali na bakisi be la vanda pe na mobali yango liboso wana mobali pa linga bosa la moi si na liboso mais to réfléchir. Avantage que ça ni belge qui le coloquer la c'est un mobile na bakisi avantage des années et pas belge et pas siana avantage des années mais non quand même tous à la batou la grande famille beau aimer beau partager s'il vous plaît aimer partager ah kutu ba obenga nga pona matière kaka ya moi arma o soki arma oyo ndumba mola so je vous dis. Ya benga kabasi na ba téléphone. Aosa makamunyo so na téléphone toloba. Na siècle ya lelo. Ozo filmer na kati ya ndaku, ozo draguer ba fille ya king. Na zanga moko na kati ya ndaku. Tala kutu. Azo filmer pe na ndaku. Na appel vidéo o la kisa mwasi ndaku. Tala ndaku yango ya sisa koti pe na douche sukoli. Vidéo. Asisi pe ko sukola boye pa lati tu na ko sukola wana sali pe buzoba tango bazoba makambo kokombo siko to ya ko confirmer makambo wa kokombo mais bo silama et ça va biloko comme sous biso toki ko ya ko lobango te mais on trouve que non ça devient de trop. Ça devient de trop bon ninga ka côté moko ndebo bonzo privilège yako tonga yako finga yako zo matière na bango yako sisa non ah peto ça na matière
après tout ça la matière. Moi na botami lobi à tout monde ndenge aye pas belle vie. Abali. Et c'est sengoté. Yakoloba moi no abala. Parce que mon na bango baza appel à risque ya 50-50 ko bala, 50-50 ko tout là. Il n'est pas dit que nous tous en matière à mobile à domazé tous en ango. Tous en ango. Non bandeko. Musala tozo sala toza ka wana teke non parti pris yaka mutu moko de botombo laka pona mutu wana yaza na mutu oyo bo banda ko détruire batu mususu c'est pas ça. Non. Nga personnellement nazaki mutu père ya ko bimisa makambo te. Je crois depuis les premiers jusqu'à depuis samedi wana nazo matière à mobile ya oyo ya domazé. Na loba na loba nga te. Malgré na sala ki na bi eza matière ekoti mais na lambi na nga ka bongo likolo. Mais yango makambo ezo bima butu loko amoyi. Butu loko la moyi. Liste eza mulai. Oh bozoka ay fiancé journaliste moko boye abala soki chroniqueuse moko boye eza Cynthia la cadette bien confirmé. Na ndenge pe ya mabete parce que ye moko pe Cynthia la cadette ndenge azana ayebi yango. Siko botu na siko suka ki ndenge nini po babala na tiake ko bala domazé. Parce que malgré que non azaki na domazé apesi dot et puis ya domazé kota azobenga ka batu ba appel vidéo. Ndaku ne a Suisse na zana batu te kane tozo kana be émission ba dekwa ba Suisse bazo sala ba intervention ko lobake non azana ndaku boye bataki boye na mwasi na ye bakabwana boye pona ndaku na vanda ka boye. Ba fille ebele akini ba yebi ndaku wana Suisse à partir d'appel vidéo. Na ba détail tout. Na mutuka kumba ka tout et puis ndenge za wana mabe o eze sous mabe makase eza nini. Tango azolanda ba fille yango oyebi ozana domazé déjà mais aussi lisaka sikoyo ba Cynthia la cadette oyo aofinga bamona pas ba fille mususu siko garantie nini ya libala o domaza zui po boya kofingela biso si ana mwana muke garantie nini. Donc memi kaka guerre moko sur internet ya soi-disant libala ya siana na libala ya domazé 1 azana nuto tokyo lobake non domazé aza ancien to loba nini to banani to be wabenga bango banani ba de sayo domaza le kala ba via ba rando aza pe mwasi ya rando nyenga aza wana aza mwasi ya rando. Nayoki histoire ya mwasi yango ya Arma. Et ça n'a pas si. Boki koya ko vendre la libala ya siana te. Et ngakutu na sepeli parce que bo pesi même pas ko lobake non, mobali yango ya siana azana mwasi, azana bana. Ezate. Yango nde kutu nde ya balonga nde matière. Siko abala na ete mwasi na abali eza siana. Siko domaze libala na liboso ezaka mobali ya bato. Histoire moko kaka mabe. Mobali pe ya mibale ya bali. Donc longue histoire, propreté, salité. Siko. Libala nini bokoya ko tele, bokoya ko tombola ya domazé. Ya mobali nini? Oh na ba life batu bazo mata soit disant que non batu bazo lobela makambo ba concombre et tout. Bino bokoya ko lobisa batu biloko mususu batu balinga ta même pas ko loba. Donc quand on a une histoire, on est bon, on a mobile yango ya domazé. Non, on dirait peut-être démon kaka. Non, on dirait démon. Non, on dirait peut-être démon. Nandé na zu matière na ye. Non, on dirait démon. Pour na mutu normal, buzo ba nyo so salaka. Okyo bala moi c'est moko publicité. Les faire ok ko bala moi c'est public. Yango ba makambo yo bimat. So ke bala kané moi si moko boyo ba yebani te, ayebani na été. Est-ce que ba secret nyo so ya ba kokombo li yo bima? Bandeko, please. To comparer libala ya domazé na ya sianate. Po domazé azam to collaborer kana na mama loketo
po siana aza mwana o Belgique abimisi bon mais ma rando wana sur internet na ndenge moko ya salité. Non, ele kate non bongo te tozala mpe na respect. Soki bolingi respect na libala ya domaze bosilama parce que boki même pas ko comparer libala ya domaze na nani te oza kutu libala ya mibale. Libala mi balé au sali mariage 2 jours ezebele ba secret mobile ebimi tout libanda. Nanga kutu na koyoka na soni. Peut-être domaza koyoka ngo soni te po peut-être ayeba ki nyonso wana. Ayeba ki nyonso wana. Pour ceux qui ayeba kate mais na minute pas piquer kasi crise. Pourtant moi sala ki mariage coutumier aboma liba nani elonia mobile. Ayebi koya ko memela ka biso ba matea o ya pasteur papa na ngai boy pasteur na boy o ba benga ka ba sœur en Christ ba sœur en crise o sa kutu libalo ezaki nango libala matalana soit disant mobile ezate mobile moko peso auti na sachet lo côté siko boya ko zwa likambo ya libala ya siana po siana za mwana Belgique. Domaze aza soki camarade ou encore ba collaborer bien na mama loketo bolingi bo mema rando wana bolingi bo mema polémique moko bo eza na mutu eza na makolote. Est-ce que tokoki vraiment ko comparer libala ya oyo na ya ancien de sayo na nani na siana peut-être aza mwana pe ya mama ya ancien de sayo. Elle a rappelé tata mobile yango peut-être avec mobile à sachet. Mobile ya bisale la oyo. Likambo ebimi kuna makambo akokombo batu pe bazobenga eza boye likambo la balobi boye batu azo ko confirmer yango. Dignité mobile ezaki. Dignité mobile eza wapi? C'est juste pour vous dire que botika. Likambo libala ceux qui artiste moko abali boti totiki ceux qui eza matière et to ebika ndenge kolobela dans le bon sens. Il y a tout que kobimisa ba secret ndenge zobima wate. Ba secret mobile ya nani ya domaze ndenge zobima. Na obo loba makambo mobile ya siana. Eza n'impact te. Donc la minute obolingi bo déséquilibré libala ya siana. Bozo ya domaze bo tombo lango mais toza pe na matière mobile ya domaze. Toza na matière mobile ya domaze kitoko te on a Swahili balaka buchafu otambola na mobile soit disant mobile mais plus ya lobata ke no toyebi ke no mobile aza na ye aza divorcé aza papa bana 5 ka ndenge tozoyoka mais non pas à part moi si na ye anda kwa libala il y a d'autres basi libanda ba yebi nzoto ne tout et puis il y a physique à liboété il y a par vidéo donc notre vidéo yo otambola na mobile wana ngaku no yoka nga so ya otala bobi mobile obatu nyonso ba mona ye na vidéo ba appel vidéo bosilama na pire esprit bandeko biso toza bato tokena ko luka matière na source te ka poko ko détruire batu non ça fait mal parfois eza ko mema lisumu lorsque na parvenir ko sala analyse aux émissions c'est juste pour na ko zongisa sens ya kibomoto na bino ya koloba ke non nous devons arrêter na babiloko mususu. Pour comparer mariage à Siana et Domaze. Lorsque Domaze bima, est-ce que peut-être Siana a zaki à sabotami? Mais vous se rendre compte que la macamunion soit nat. Mais non. Non. Qui ni yango bilo bokene ko accompagner Belgique ko zwa kisi pona ko kangela Siana mobile. Oh abalisi mwana baboti ne bazaki te siana ye moko azosala ve wana na mobali ne azolo ba bien merci na bande ko nanga ba utaki nini ba ye boyoka ki yango te soki tolobi to solo la likambo matière ya libala ya siana na ya domaze za buchafu eza salité
ya mobali na ye. Alors, il ne faut pas qu'on push batubaya ko bimisa nyonso. Il ne faut pas qu'on push batubaya ko bimisa nyonso, je vous dis. Pour ceux qui peuvent vidéo ya mobile ya doma zebima ekobima. Bandeko ekobima c'est pas bien. To comme na ba niveau wana te. Babilo kwa bongo eza ba niveau moko ya keno yo moko memi kutu na lisumu. Siko bo push batuba bimisa ngote. Bo push batuba bimisa ba vérité nyonso tout te. Pour la bolingi ka ko privilégier mutu moko. Mutu ngona ni mama loketo ndenge ya azak soki connaissance ya domaze siko na minito batuba lobate. Mariage ya domaze vanda wana eza na matière matubo kundango ya siana saini. Eza na tachite. Libala nini yango okoloba keno belle famille elingaka belle famille nyonso elingaka munani o bobali wana. Nyungu wana eza ngate. Eza ngate. Pourquoi bozo linga ko embrier ba tout sur les réseaux sociaux bo? Batu ba lobate na libala domaze. Pona nini? Mais matière eza. Mais na respect. Yango to lobi ke no to bimisa na biso te to vanda, azane mutu déjà mobali ya balier, c'est bon. Toutes les bonnes choses. Mais abali nani? Abali nani? Nini yango malonga bomoni wana? Oh, donc, ça, zo tambola, zo lia mobile yango mbango, zo lia mbanga la maminu, soki 1h du matin, batu nyoso bazo taba, oh, nini isusu. Mais batu mususu basi ba yedi nyoso. Komanda na mututi na makulu. Ya mususu bazala na boye en face boye mususu na vidéo, ba appel vidéo. Mais tout ça na besoin ko lo baba biloko wana te parce que aza papa bana. Bopé ça va tout mususu respect. Bopé ça va tout mususu respect. À part la Cynthia la cadette, vous voyez, ça combien? Nous avons insisté. Ponga de. Oh, yemoko amalinga. Babenginga. Bazo détaillé tout nanda kunae. Mais bango za bakini, ya vanda na Suisse. Atane nga yaki na nini na kini awawa. Pona libala yena domaze. Akosi bango kenona fon nanga ba ibi. Donc 3 jours, une semaine avant ba ofisa ba préparation ya solo na ba siwan. Dis-moi. Garantie nini? Oh domaza za ngona libala wana. Mais ce que poto comme na babilo ko na nyonso tuté. Mais connaissez ya kobongisa musala? Bolinga te bo bomba mususu o boya ko tombola. Est-ce que histoire ya siana na mobali na ena domaze na mobali na eza ndenge moko? Eza ndenge moko te? Mais comment est-ce que bolingo ozo privilège que ya ko bomela moi ya ko boma réputation mobali ya siana ongelika? Mais non. Alors connaissez un peu de se respecter, to se respecter. Oh likambo libala bandeko total ngo boy so eza matière to e bandenya ko lamba ngo dans le bon sens. Il n'est pas dit que non soki bino boye yango na ba sens amabe. Batu misusu oyo baza bazoba batala kaka bino non. Yango bomona ngana yaka kosaba analyse na nga ya kosani ya kozongisa ka mayele na bino bozonga na lubatu. La grande famille, bon aimer beau partager, bon limisanga ne na mati likolo makasi. Non, parce que na mona ke non injustice moko boza sur les réseaux sociaux na ne moko ya osana te. Journaliste encore chroniqueuse bo bande ko la yeo. À part non journaliste batu musu baza. Misusu pe na mona ba baza pe na feti wana. Oh ya bimana bango. Misusu kutu akangaki phone kutu. Mais azana kini. Ba eko sutuka nde mariage nani ye. To sola kini lobi alobi azana poto. Nzoka azana bakini.
Siko, garantie nini eza wana ya libala ya domaze. Garantie nini. Bon, si la mako. La grande famille. J'espère que non. To solo li. On n'est pas là pour nous détruire. Mingi mingi ngana juste ko recadrer bateau. To réfléchir. To à la bateau. Ce qui beaucoup de matière ça disait ya siane ça ya domaze pesa. Si ko poto comme la ba niveau anate. Connaissez seulement yako tika ba makamususu. Ngana omona kutute matière nini kaka ekosala ke no bokende kolukela siana matière na ya mobali na ye. Bandiko moko communauté congolaise mawa. Alors la grande famille, je vous aime. Famille libota bolimbisanga so na matière, bolimbisanga ba ope na lésé bolimbisa parce que moko ezopesa kanda ba réalité ezoleka sur les réseaux sociaux. Batu ba olinga ko privilégier mutu moko boy. Pona nini? Alors biso pe faut te protéger ngambo na biso. Bisous bye là-bas, tokutani.